Voilà. Ah déjà, nous avons vers vraiment le finissage. Vers le finissage. Vers le finissage. Vers le finissage à pépinière. Vers le finissage. On a déjà mis le côté. Pour avoir les camona taba, les camona soso. Bangonde bazo bebisa makambo biloko bato awa. Yango wana toche likolo lindala moko moko po eza toiture lindala wana soki ekauki nango ali rayon solaire bandokota mais ya makasi te ya douceur pour que ça ne puisse pas brûler nos palmiers en huile. Les palmiers Afromobit F1 Temera F1 Afromobit, c'est sa place qui va demeurer ici, c'est sa place qui va pousser ici pour qu'il puisse atteindre l'auteur peut-être de 50 à 40 cm pour qu'il soit planté, pour qu'il soit transplanté à son endroit, là où on va aménager. Et voilà, le pango on a tokanyango vraiment na kosala angele. Tolanda sikoyo là où il y a des petits espaces que les poules, les volailles peuvent entrer. Vraiment, nous veillons sur ça. Nous sommes en train de veiller. Là, c'est le maître. Il est là. C'est le déclarant. Kolo Makambo. C'est le déclarant. C'est lui l'architecte. C'est lui. Topeseka maboko. Topeseka maboko. Biso toyeka na ba idée mike mike. Mais yé muta vandisi en clos nyonso. Voilà. Voilà. Alors, si on va balayer maintenant parce qu'on a déjà aplani le milieu. On va commencer maintenant à balayer, à lever les déchets pour que nous commençons maintenant à placer nos jeunes plantes, nos pré-germes en huile, les palmiers en huile, nos pré-germes à palmiers en huile. On place où ezalaki en attendant banda gozela endroit où ici là. C'est pourquoi on n'a pas le temps à perdre. Tozo banda déjà gobimisa biloko et banda déjà gozala classé awa. C'est ici que ça va évoluer. La pépinière. Ici au village Kinkoulout. Chef lié. Il y a Sekelolo. Groupement Sekelolo. Village Kinkoulout. Groupement Sekelolo. Là où se trouvent nos ancêtres. Là où sont passés nos ancêtres. Très bien. On les apporte. Porte tocheka mukie za nango munene te mukie kaka. Muto abandokota il faut qu'il soit stratège. Ils apportent moko démontable. Alongoli azongisi, alongoli azongisi. Et l'ancêtre est là. Kokonkodia mambu ye wana pesi bino mbote le prêtre azo pambola musala oyo akosakana te. Azo pambola po musala oyo yango nde makambo. Ye akomata na jeep. Abi musala oyo komatse jeep akondima makasi. Akondima ke malgré âge oyo akomi mabele na ye. Mabele na ye kofuta ye. Azo bondela makasi na musala oyo tala koko mukolo bo. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et les gardiens de la pépinière sont là. Les gardiens, viens ici. Les gardiens, il est là. Ce petit que vous voyez, il s'appelle Chic. Moi, je l'appelle Chiquito. C'est lui le gardien de la pépinière. Ils sont en deux. L'autre, il est là. Hé, monsieur, fais-toi voir. Et $, viens.
Aimé dollar ye wana kuna. Aimé dollar ye wana ba garder à pépinière. Na ebisi bango musala oyo vous pouvez l'apprendre, ces métiers, vous pouvez l'apprendre en les conservant comme ça, en écoutant mes conseils. Donc beaucoup qui peut comme un jour ba pépinerie c'est minene parce que les histoires vont commencer à venir pour exploiter. Donc bino fu bozala bana mikete, boza bana mike en âge mais bozala mikolo. Soso akota wate, taba akota wate, meme akota wate. Yeyo. Chiquito il est là, il m'assure que papa tu ne seras pas déçu. Chiquito tu peux parler. Okolo bate hein? Okolo baneti nini? Okolo baneti nini? Pona ndenge charge yo tika na tika la batela biloko okolo baneti. Oyi ko assurer nini? Merci beaucoup. Bisonde ba ancien toza awa, tozo contrôler. Chef na biso azawa, capitaine. Voilà. Code ya mambo azawa. OK. Kamboki na bino wana pesi. Voilà. Merci. Le petit il est conscient. Alors ça me rassure moi aussi, leur coach. Que na koza na kisasa mena yebi ke misala eza malamu tangu na koyawa. Vraiment nakama wow ya kitoko ezala wow moko ya déception te. Ah, merci. Merci beaucoup là tolingi to bando kotsa biloko. Tolingi to bando kotsa biloko. To cheka ka lindala la moko na likolo. On a mis un rameau au fond là. Sur le toit, on a mis qu'un rameau parce que lorsque ça va flétrir, alors le soleil va commencer à atteindre nos histoires. Le soleil pas accablant, mais un soleil doux, paisible là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, awa, toza na kati ya concession na lopango esika tozali. Sika na vandaka na koko na ngai Nkodia Mpemba, kombo na Nkodia Mpemba. Le grand sage quoi. Donc aza patriarche awa, notable ya munene. Toza na ye esika musala ezo salama, tozo préparer pépinière ya ba palmier en huile. Palmier en huile. Palmier en huile yango wana na kati awa na germoire. Yango na pépinière. Basache oignon eza yango. Basache en noir oignon eza yango. Na basache wana vita club wana eza yango. Yango wana eza 300 pièces awa. Eza gutu muke tokobakisa. Eza pene belé. Toza na besoin nango de milliers. Oyo ezali moi enclos tozosala mpona kogarder bapalmier ezala awa. Déclarant mpe ye wana akiti banzete ye wana déclarant. Muta otonga boro ye wana ingénieur. Atonga asala ye wana. Autobuka banzete, autokata banzete na zamba ye wana azofungola. Déclarant grand courageux. Grand courageux. Nakena ota lupango ne place à vendre mais na kamwe nga lobinga na za jardinier na kini mais na kosa. Na kuti pena donga clôturer lupango na ba fleur le roi paradis on dirait place roi Salomon ando vendre. Teza okangama te. Totiki yango to planier ka mabele. Ye wana ye. Aza déterminé lelo fasi sa musala. Auto luka ba fourche. Musala esila lelo tolandela mwa madusu musala mike. Koko Nkodia ye wana bomoni avandi na chemise à bleu. Abeti bonnet na mutu le grand prêtre. Oh bibliothèque nyonso eza wana. Ye wana. Donc voilà quoi. Oyo ezali limite ya concession. Limite ya concession.
kuna côté bozomona kuna plus loin eke ata 10 km ata ba 20 km esika mosala ekosalama donc etandi moko inestimable. Donc awa vraiment ezo nécessité ba moyen vraiment ba tracteur ba engin ya makasi pona ko travailler awa. Kuna bozomona kuna côté brouillard eza kuna mabele onyoso ya kokobaro avanda aya. Baza ba riche. Merci. Oyo ba moustiquaire wana yali ba arbre fruitier, ba avocatier, ba manguier, ba safoutier, ba cœur de bœuf ezali awa, ba bananier, ba manga sende. Oyo bavandi oyo eza bapeti na ngai oyo apesi mokongo meda yaka meda ye wana bapeti oyo babanda otikala kosopa mai kokengela bapalme bango oyo bameda bakourage mosusu ye wana otala shikito yaka shikito ye wana bakourage bango wana bakolo pépinière bango oyo ezomona bango wana. Merci beaucoup.